Hello everyone. I'm honored to send Mbote the na best biso wishes banso of the people of nazali the na United lokumu ya States kotombela in bino advance of the bolamu kouta na 34th bana ba African Union Amerika Summit. yambo na This 34e past sommet year ya has Union shown us Africaine. how Mobumu interconnected our mboleki world molakisi is, biso and lolenge how our nini fates mokili are bound mokutana up together. mbano na boko na That's basusu why my ekutana administration lisanga is committed yango wana mbula matari na ngai rebuilding emiti our mosala partnership mpona around the kotonga world lisusu and boyokani bwa re-engaging with biso na international mokili institutions mpe kosala like the misala African Union. lokola na Union Africaine. We must all work Tosengeli together to kosala advance biso our shared banso vision of a elongo better future. mpona komema A future of liboso growing ndenge trade tolingi and mokili investment etambola that malamu advances lobi ya prosperity for mombongo all mpe our kotia nations. misala na A kokende future liboso that mpe advances kofulukisama lives and mpona peace and bikolo bya security biso for all our biso citizens. lobi loyelo komema A future liboso bomoi committed bwa to kimia mpe investing in our bokingi mpona democratic bana mboka ya institutions and bikolo bya biso promoting the banso human rights lobi ya of all komema people, bainstitution ya demokrasi na women and biso mpe girls, kotombola makoki ya bomoto LGBTQ mpona banso basi people mpe with babali ba disabilities, LGBTQ and people of bibosono every ethnic bato background, bakabila religion, mpe and loposo heritage. inso To reach kotala this te future, we also biyamba must mpe confront the bomengo serious na challenges kokoma we kuna face. esengeli kotelemela That includes mundenge mozali investing liboso more na in global biso health, na kati defeating kosala mingi mpona COVID-19 bokolongono and na working to mokili prevent, kolonga detect, and respond covid-19 to mpe future health koluka crises. koyeba And kopekisa partnering mpe with the kopesa African eyano na bokono CDC bwa lobi mpe and other kosala elongo na institutions CDC to Afrika mpe advance misala health misusu security. ya komema liboso Raising our bokingi climate bwa ambitions and bokolongono ensuring kotombola developing nations maitolingi can mpona mitigate klima and mpo adapt to ete climate bikolo impacts bizali that are kotombwama already bikoka causing pain. komibongola And enzenenenge na engaging in mbano bwa sustained klima diplomacy eye esili in komema connection with the mpasi African Union to komipesa na address diplomasi ya conflicts that are makasi na costing boyokani na lives Union all across Africaine the na African kopesa continent. biyano na matata maye None of this is mazali going to be komema easy. liwa na kontina But the mobimba United ya States Afrika stands moko te na ready makambo now maye to be makozala a pete partner kasi in Amerika solidarity, emilingi lisika support, mpona and mutual kosunga respect. na bondeko We believe in the lisungi na nations of botosi Africa, ya boko na in the basusu tozali na continent-wide kondima spirit na of bikolo bya entrepreneurship and Afrika innovation. na molimo ya Through the mosala challenges ahead, kotunga pe although makambo they're great, masika na mindenge there is no mikoya doubt ata that our eza nation, minene our tembe people, ezali te the ete African bikolo Union, bya were biso up to this bana task. bamboka na biso I hope I Union could be with you Africaine next time in tomilingeli person. mpona I wanna yango thank you. naliki Thank kokutana you, na bino and na God bless you nzoto all. matondo mingi nkolo apambola bino banso.